Moura a un contact direct na ceinture ya Karine. Mutaye na photo ya Fali ba ikoko na internet mutaye bosso zana. Mutaye na video ya Karine mutaye bosso na. Ye. Mwana na wakumbi zemi. Zema ngope ya libala te ya kimakangu. Olio bomba yo banzo lukolanda obanda kwa appuyer mwana. Soit disant que ba fini mwana nga mingi il faut na intervenir. Oui, bon non il faut ba finga parce que mwana na yo alelisa ba maman combien. Héritier Watanabe ayele Virginie. Abinini. Tanga na yaki, olobe na nga na yeli mutu. Est-ce que nga na lobe ko sous-estimer nga? Na ndenge la logique des choses. Héritier Watanabe aza na carrière le quoi ya Fabregas te. Fabregas oui, Fabregas so bête musique héritier aza na maison mère. So ba fingi Karine maman bango esale mete ma passeport. Avant d'atala le quoi ndako ezika. Parce que tant maman ya côté na buzo ba ne place to confirmer vraiment que c'est mes athées. Parce que maman le quoi moi na mtaboko la kai ana choité. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Source Télévision, c'est bien moi, les votre Kevin, Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo Yabanakin, Babi Mikolo, Masolo Nakati à Nigeria, et merci également à Réseau Sans Fil, et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Gilles News Star Congolais, on est allé Bandeko, Basunga et Temoussabe Kennedy Bosso. Déjà, merci aussi à Roméo Mouchani, Azana Bisso Lelo, Roméo Mouchani derrière la caméra, et merci également à notre boss, notre patron qui est Jares Mboni depuis les ISA, Nabo Sanarate, Madame Karine Kololomboni depuis toujours les ISA, et Tozarawana pour Naosala Moussala Malam pour Nabino. Je crois, Bandeko Ebele, Bazogi Terre constaté, moi Mikolo Ebele, les gars qui ont moi, jour Ndambo et Tsoleka, Tozaki moi absent, et Zaki c'était dû à santé, moi état de santé, Zaki Penza Malam Mingite. Mais quand même, si on Nzamba Sungi et les autres zongi n'a été à malamu. Tout mais quand on rattraper, moi bah traiter les cas biso na misu déjà. Awa Karine Mokonzi, je crois Zaki le rôle a fait ton. O Ezalaki le long na kati internet. Je crois yo mo lobby abaki a libérer internet et les loyo masolo ya moi ne beta magi lobby. Mais les loto kamwe na tongo les lo maman ça sur live comme quoi ko yebisa biso o Ezali dance mukola robi a robi nango mukolo mo na ya kobota. Déjà moi ba contradiction ça la marambango toujours baté qui dit vrai la marambo déjà on a monde komoko on a mesana ko yamba mingi na omi yaba azali moko bandeko na yamba de temps à autre ne to sola na mingi to sara ne banalise ne to sola plus concernant sujet ya Karine Mokonzi pourquoi pas ko lobela masoyeta limwana bébé orienta bébé star bébé nabiso nyonso ya ba youtuber na omi yaba bonjour. Bonjour Kevin Mohamed, bonjour Nabandeko, nous sommes tous les bakwa kolanda biso na moment on a chaîne Nabiso Congo Source Télévision. Merci na boss Nabiso Fabrice depuis quelque part. Merci Fabrice T. Je reste voilà. Voilà, merci vraiment pour la confiance aux ça vraiment Nandeko Nabiso Kevin pour nos selom sala et puis merci na batunyo surtout balinganga na ba balinganga tinga linga bino parce que nzambe motasala mokili apesa biso ka elo mort bolingo so linga no linga so polinga pete no linga parce que mon copain n'a pas fait un peu na oté mais bimedange ekunda makaka la pesi un grand merci na président Richo à tout moi nazo mona kuna ya ensmine babi moi sambinga et puis washima tondo na bien akendo inanga parce que nga pe comme na matondo et puis merci na mon repéti sous pour na considération mais yaba avant tout bana bonne santé bonne activité zokene santé dans bien nzambalo la osala grâce sauf que tozana elanga to ebibiso na to elanga so eye mon ba grippe ezalaka mais quand même moi ça va mon ba kosu ya miki ezaka mais nzambo sa grâce santé en soi eza bien ba activité pe e kende bien nzambo sa kande to yokanaki voilà nzambo sa kande to yokanaki je crois les nzamba sa dépendenge Karine yokanaki na ye je crois lobezaki marambo ezaki nouvelle moko eningi sa internet aux amis qui n'ont pas été commis dans Mokili parce que là tu dis que bah genre bah photo ça m'a lobby ça bah photo ça m'a rassuré que si moi on a bimi mais ça la m'a tout le monde on peut banel ka ballon d'or bande ko belé au baleka na balenge ya bongo au ba bimisa pe bana déjà na habité pour na lisolo ya bébé Arieta déjà bébé à ça niveau nini a comme déjà le deuxième jour premier jour deuxième jour en Suisse à une autre papa vie
La Suisse. Ando tapa pevi. Au lobby ba genre ba vidéo et ça mais lobby et ba genre ba vidéo et ça la maso qui moi na botami. Bo baby shower. Et ça la même moi na zena libum. Alors to yebi ke baby shower il y a lelo et bimaka so qui moi na déjà botami, ba peut ça biso ka ba image en différé. Donc ce qui veut dire que les qui déjà enregistré, tant moi na botami ndé ba yeko bimisila biso ba image pour non l'accès vraiment que non moi na zena kata libum mtu a botami et ça ko botama ya li solo te ma botami parce que azala ki zemi ya banda ki étape nyo surtout normal. Mais nouvelle ebimi mutaboti et après na tombe changer version lo baké. Non, bina danse oyo, ce qui est moi na bota, mais qui dit vrai? Au moins, tu as dit que ma biso na kata poto na kata bouya base mo boye o ezanga mutuna makolo. Deuxième. Eza beza buzoba. Kevin, moi na o azana kata libumu. O yebita robota le mali gorodo, to bota parce que ko ne pas échographie. Ba yebiso pena moi na yango. Mettons yo boto boti monstre. Parce que moi na kata libumu biso to yebita to anor kola. Même à tati doza lelo, mutu so za nzemi ya mutu ami pekisaka. O mi bomba, c'est pas pour rien balata roba mnene pour no bomba libumu. On a kata libumu ya zemi bako yibo mwana. Une fois mutole mwana ni mutako ki pe ko yiba mutu ya mwana na kati ya libumu. Parce que combien plus forte raison mutu azola takabiloko ya sexy. On l'a que ça libumu na au vu de tout le monde. Et tu me diras qu'il y a la grossesse dedans? Non. Et à zemité. Zemité le roba. Et à zemité zani. Et à Bagé, AliExpress. Bien sûr. Kevin, Karine, na bande nae, baza penza na capacité aussi la. Bande nae wana banane. Bato ne so baza ko entourer ba Filora, ba maman na bango maman Charlotte, bienvenue dans monde à YouTube, ba maman Moujakina, tous ces mondes là. Baza na capacité ya romo. Potala muta monter libala. Afuti mutu mbongo pa bimalwa mobali nae. Parce que pour bébé te bino tatouage Nicolas AliExpress c'est ngani. Ba otsa maele. Ba beti pena couleur likola mutolu à AliExpress. Comment est-ce que batu bako comprendre que wana eza buzoba? Kevin, muto a luka mwana parce que biso noto yebi on Karina luka mwana. Combien de fois Karina finga matrice ezika? Parce qu'on nzamba sungi a PCZM. Oyo bimisango na public boy. Et puis le reka musanga. Maman ba Karine muta combat spirituel. Bato ba luka beta dame. O va nande kuna nda kuté parce que o beta dame na été. Ya ngwana maman la biso Yvonne na kufa katara confiance na chauffeur a boya bande konae. Vous comprenez? Parce que banda luketa dame. Parce que maman wana o yebi ke no biso to luka beta dame. Et ta dame na biso na to lobe na maman Karine na yebi yango. Ayebi beta dame na biso. Parce que zemi ba bimisango. Pendant que beta dame na biso te toko lia pe mwana anat. Moi qui za zemité. Et ça c'est mité. Non, maman pas se mêler na maman buzoba. A se mêler na maman buzoba kala parce que yo maman mo boti. Oyo boti mwana na yo. Wana posa lobi ba benga pe meme. Mwana na akumbi zemi. Zema ngope ya libala te ya kimakango. Olio bomba yo banzo lukolanda obanda kwa puye mwana. Soit disant que ba fini mwana nga mingi il faut na intervenir. Oui, bon il faut ba finga parce que mwana na yo alelisa ba maman combien? Moi non finga combien de personnes l'autre fois na yo kana ba vidéo moi kala bazongisa abi makambu na ngana mibali na nga ba musicien ba Koffi Olomide ba kota te. Or so totali bien en âge Koffi Olomide ko za la pe oncle ya Karine Mokonzi ako boza la pe papa na ye parce que a finga batu combien parce que so ba fingi Karine maman bango esale motema passeport avant data la lokwanda ko ezika parce que tant maman ya koti na buzo ba ne place to confirmer vraiment que c'est mesate parce que maman le quoi moi na mtaboko la kai ana choité. Ah mais oui. Zemi. Kevin, moi si moko na zandu. Parce que déjà na kin awa, biso to yibi soki zemi komi munene. Ils n'aura même pas ce mois moi c'est na grand marché. Au moins que muto sa balaet na ye pendant que zemi za ba 4 mois 5 mois. Soki zemi komi ko koma à terme, moi ça kenda ba bisika msuti. Poani to boyaka moni mutu kindo kilelo na la frontière te. Mutako sala o mabe même membre ya famille o te masale o mabe. Ozomona. Moi si wana auti zandu zemi komeda munene. Par mes gardes à Kezandu. Na retour na kata mutuka asombi yaou a fongoli. Ola mela a melita oki bolembo mela. Maman moi za pembe na ye atali. Mais mela ya wanga bite maman na mela nanga. Ba okinde mutuka peza ko progresser ba okinde. Maman atali esu yango ya wanga mela ngote. Abise te maman na mela. Non mais nangai. Ati ko peka polele.
bapusani maman na bi en tout cas pas na kamwa ka ba basi mususu o la exception yo za mbongo o négliger les kaebe maman sa bi ah maman oza un problème na les kaye o to un problème na ngai OK non mais la soute na kangi mon ka na kanga bouchon maman banzo to ka chauffeur kiti sange tufuma na ko kati boye bisa fongola ngai a fongola maman to ka maman sa bi ah o tsaki nde makambo a po luko détruire nga lelo no fongolo to kufa. Vous comprenez? Parce que maman n'a moi sur la base de relation. Et lorsque c'est là que maman qui n'est pas maman c'est Zakini. Moi dans un cas de déjà moi c'est état azé mazara vulnérable. Même na katanda ku même ko samela ya passe. Il y a moi c'est un bateau baza tout autour na baza makasi pe na ba prière pour ba soutenir parce qu'il n'est pas azemi et dans la base belé ba kenda obota pa kufia tiki mwana. Aboti pe boya aboti pe mwana na yena mwana ba kenda. Moi ça que bon t'attends on bimisa moi on a placé ta libanda mbala moko okufa matrice bimi ozo comprendre dans étape azemi les étapes oté que mutu fa se réjouir na ngona ba ndenge mo ba ça on ba fête aya on de Karine on internet déjà azemité on ngolo banike Karine kindoke ebiete tiens Karine ali lisa batebele Karine afinga aseka mwana Gloire Yolangi tanga kufaka aseka Gloire Yolangi yo quand il lelo oyo tant Gloire Yolangi amona Karine azemi on ça qui monter à mabete ya les karma existent. Vous comprenez? Bati comme ça. Et qu'est-ce qui fait planer des doutes dans ma mouillazé ma Karine? Oui, bien que Tokolo Bakeno, AliExpress, Tokolo Bagnon Sorana, je crois, tant que vous avez une preuve que bon, on a été Fukami, moi, Zolo, Batembe Fukami, a une photo à Liboso. Il y a photographie à lobby, il y a ma photo lobby, a une photo à Liboso. Ba décrit montage vidéo ko bimana sima na peut ce que c'est ngani supo que non to ki nesko na ndeke non to bisa ko marambo eza o yazo bimisa eza vrai akanga biso photo mutakala olobi akanga photo mutakala awa emonana mukongwe monana akanga peda photo nde mama na bango botai aya na on internet soit aussi ça tembe mais so ezaka yo la tabilamba Kevin to ndima apekati soit mukolo ke bota bati la biso ba caméra tout le monde a ndengo bima na beta cri à liboso maman tuni na boti mwani pour bongo to ndima kati parce que loko don ndimisa batu za zemi wana ezate nzemi wana esali combien de mois to bandanga na ko compter bandaka ka o ya no ça qui dara jour anniversaire na ke basali Karine demande depuis to yo mona ki dara anniversaire ba yo ça ba prédote combien de mois so photo calculer au moins que diki da ba moi moi non ya ye olinga bota mana complet jeans na nzoto yango zemi zo kende te ko se pose apo bota mana complet jeans pose mini na ngo sala 17 mois biso to yebize mission ke belé 12 mois voilà mon bota makomela mais ya Karine déjà de qui 12 mois Kevin monte que Karine o luka saka na biso sko batu ba lo bake boko tika ete bo lo bela Karine ba misala na te to ba misala Karine te makambo zo sala ndezo tinda biso to ya koloba po pesa ba msu leçon ngala roza moi msala Karine te pour le belay to za internet tambola bon internet to za poso pesa invitation s'accrocher na actualité te to s'accrocher na yé pas s'accrocher na actualité ba tout ya obeta be masola wenge na chaîne na les actualités na ye mto obeta na wenge obeta beta son emploi marambo faire alobela ki ngote les actualités na ye obeta ngo parce que les internet to za na posa te na beta porte pour fongola na kota to koti singati o les internet Boluka mutolo yango bomo. Wa mutolo te. Mutolo za yo côté bon mutolo comme suko bi malibanda ndeni. Au monte qu'ils ont changé ba forme. C'est mieux comme até. Ya. So di photo o ya la take lamba sexy wana. So tali bien noir o ils ont mona na photo ya shooting. Ezala ete na mutolo wana. So tali on penza bien. Parce que noir ane utwa. Noir ane utwa. Ba mutolo na ba parole ni marqué. To mutolongo botika asika aventure wanza va faux débat totele masiko ko ya Mouraïsa wa je crois azam parmi bandeko bazo dénoncer marambe belé surtout ba geste belé Mouraïsa solo poso tali bien soka mo a koti live et aussi ça ba msubaye live mutoyi la bino ba matière za moura photo ndima elongo nya mon frère soki ma sœur longo nya na. Et vous pensez vraiment ndeko o solagi na Moura ça pena photographie wana pena wana eza ba montage Moura fa quoi Moura fa quoi dans monter les photographes Moura aza fa quoi et en plus so batu boye baté Moura travaille na Karine Moura travaille na Karine ça va après j'ai un mot batu bo comprendre en côté
ya on a biso mutole sa YouTube eza Moura a contact direct na ceinture ya Karine na Karine yemoko audio oyo ya Filora ebimaki na Karine babanda ko sololati babanda sololati parce que na yaki na audio na mutebo sur internet na apesa ki yango omoni ke Moura azalaka na ceinture ya Karine on comprend mutaye na photo ya Fali Baikoko na internet mutebo sur zana mutaye na video ya Karine mutebo sur na ye conglomérat ya bango na bango Moura na mbuyère donc parole mo pesa nene a raison nene na ba ya bi Moura senga mo ba chinois oh non bisayo nazo yebisa yo Moura ba biloko ya kana na internet e uta musika te azwaka ngo epa na bango azwaka ngo pa ba chinois donc Moura na ba chinois ba beta mboka lelo na lobi yango lobi boyo kaka chinois moko dévoila kai oui non biso vérité Kevin moni ponga na zo ba information na yo c'est il faut na trop attaché na yo parce que Moura ninga zana non seulement attaché na chinois a beta mboka na Karine so Karine ezaka jeka ke Moura moto il faut silater loko epesa makambo au-delà ya mbongo yo zo na YouTube parce que Moura déjà na YouTube ozo mbongo ebelete pour ça monétiser te bakate monétisation solo oui Moura na monétisation te yo monter que Moura de la presse 3 ah monétisation te vraiment oui le quoi le kongo ekota mbongo na YouTube bango bazo makamenga na futa bo Karine ta futa vie po ba ko salibala bon po futa Moura parce que Karine Dazana a la mbongo chaque jour mbetu na ye cagnotte kolia na ye cagnotte kolala na ye cagnotte maquillage cagnotte nyonso ya Karine cagnotte ba kongolila ka est-ce azaka na pasi ta yebi pasa mbongo te ne ba kenda pena ko beta kayu ne ba mama musu bazaka akebeta kayu na poko ye na YouTube te ya beta ka kayu te ya vanda na ndako nyonso tezo ya ce que pas pesa Moura na Karine égale 1 bondi melanga lobi attendez tout le monde a wana que non ina Karine simbara te koto po fulanga Kevin tam so yo beti bolam na bondi mate Kevin finganga o finginga peno finginga mo Kevin so robi msaba biloko boyise keza ya solo po na banda mo na bango na ye seke boy to luka o fulanga mingi ba o fula mezala bongo mais bande ko bolanda biso mingi ba oloba ke non ceux qui moto ta moso ngaka collaborer na Karine ngoza plus les kechu ke Moura na ebité Moura malin soit akenda ki ko pesa les kechu directement et ngé beba parce que faut pas moto pena telemela ki makas parce que les kechu ko ya ofinga Karine okokate o ya na argument ni les kechu ko finga Karine te les kechu ko loba te pour la Karine mais bon les kechu na Karine bazara bien que babi banara mais un moment ba ko bongisa to bi da ke ba koma bien muto finga Karine makasi za nani Moura ya kama mbongo eza a muto finga oui muto finga Karine bien et Moura yango ba pesa Moura ba pesa les kechu te parce que déjà le kechu na mo finga il faut retirer des côtés pour finga rapinza te parce que muto finga ba tout bien internet mo bimba o azu dans diplôme après Karine et Moura. Pour moi, ça du sujet na yo la la té. Allez lycée Ronald. C'est comment Ronald fa kendo lukai. Pas degré. Ronald, zana betoli solo de kana Ronald. Ba enregistrer Ronald. Moura akangaki mobali na ya vivara naye na ba message à Ronald ne Ronald ali la bolingo pas Moura. Et pas mobala Moura. Moura be asale chantage. Tanga bandi live na papa bengi Moura ya rato négocier. Ba kei ba kikuta ndara fio ba kinda okutana. Na Ronel pendant que Moura Ronel a enregistré Soussou so y aura que Ronel a kangisi Moura bakanga Moura te pourtant ba yaki na ba mbila pour bakanga Moura te Moura ke azalete mais dans l'autre temps enregistré qui parce que nenga zabo mukoka Ronel a olala ma osola mabe na Moura donc Moura olala mabe ndé moment Moura olala mabe mukolo Ronel a robeta pe mabe pa Moura boza biloko parce que Moura ala le roi na robengi na bingena sous-marin te to luka kombo bongi nae tout le qui est combo dans Moura à FBI puisque nene oui yango siko na ebisio na kambo na ebiso lelo ondimelanga Moura a copira na Karine donc moi ça to sala ba analyse faut to beta ba machine na ndenga likolo Moura ya na babiloko ndenge nini po ni kaka il faut railler kaka pour nani kaye est-ce que yende comme tu dans la relation na ba ma sola journaliste ba coach à prospérité ba na contact na ba te belé mais bazo babilo kanata
Moura soit on a source. Moura biloko ngo to lambi. Kabola bana balia. Akabol biso pe bambolombolo tolé. Voilà. Ce que toi les mamans muké yaba. Na ebité banda ba sijo e bandi mara mamuso e bandi. Mabe Cofax da resika nini. Bon, ngai personnellement na kolo mabe Cofax té parce que na zwa tenter roluka na yeba ye hein. Na yo kakanda sala ba émission à défendre maman na e Karine. Na ebité de quoi bato baza ko accuser mabe en tout cas na on maîtriser pena dossier wana té. Parce que bande comme Soubabi eza parmi bato ba pesi Karim tout petit. Karim déjà en réalité déjà que maman na comme ko pekisa que no atika base oyo et soki Karim a continuer ba base oyo ba Cofax eza ba comme belé batanga ki wana a pekisa ye pour na base. Andimi. Maman pekisi amoni ke to lesa andimi na. Bongoti. Pour maman a pekisaki. Maman za nga eloko na te mi za mambo combat spirituel. Maman combattante. Moi na kata ba bêtise. Au pekisi après ondima monte que ça buzoba apekisa qui était Cofax azolanda biso ne to luka mbisa landa isika ma yechola ebi ke Karine amakambo fona kanga na Karine na défendre pour na zoma selon moi sincérité zali za makam Karine amakambo ko bo na biboe yo avant ya YouTube ba pesa bino nzela YouTube ya banani ba Karine lelo bena YouTube pour YouTube ba Karine zara le roi ya leloti lelo ba chaîne ebotami le roi maebo Kingani TV, Kwanga TV, Mpwasa TV, Nani Officiel TV, Moutalala la Mugi Kazu comme papa bango apesi TV. Parce que mais attends Bakari les arabes beauté. Karine a ça succès à télévision, a ça succès à YouTube. Donc Karine a makambo. Wana pena mto bossa na ngazati. Pour son ngape na boya on sait que na za ingrate Karine a makambo. Yango moni même balibundu fakala bakoma luka kodiembe la. Na bi libundu fakala. Bakoma luka kodiembe la. Abi ka sona kangamina le lolobi na obeba nae. Voilà, je crois que Karine déjà tout clairement mukiwana tout fond la parenthèse muki Virginie Manganga na ebika za moko ya bandeko aza na kolo ba moko ya ancienne lelo na monde oyo azabe bato basala pena ba émission mingi ya succès na monde ya télé surtout et je crois tout ça émission mo récente ça ya Makiriti Watanabe oyo ezaki émission moko oyo lelo e comme loko émission moko un site ridiculiser carrière topé et intérêt carrière nyo so Virginie Manganga sala na habité les jours de la émission héritier Watanabe na Virginie Manganga ko tala ngo boye na habité yo observer ki topé au comprendre ki ni na kati émission héritier Watanabe yela kinde Virginie comment ça oui journaliste nyo so apé sa tendance ya eloko moko boye soit ya supporter musicien ki ngani so ga sa nini ceux qui déjà musicien mon côté artiste mon radar na banque c'est dans ndeko oyo journaliste a soutenir ka yeba ke mukolo yambe na plateau soit salimbeba o kitisai nga personne yambe héritier o lukanga ka lelo mo be po kitisanga oui parce que eza déjà na babilo mo parce que to yebi yango bien muto bossa na ngote ke Virginie Manganga défendra beaucoup plus ferré et puis ba journaliste va défendra faire ba beaucoup plus combattu comment ça ba lukanga ba kitisa bon parce que faire makam bon finalement on va boire faire makambo faire na kata prison mais faire obeta mali solo combien de personnes balé na komba faire ba chaîne belé balé na komba faire makambo abeta album ou après 5 ans de préparation ba quand peut-être faire ordina mais faire azaka faire na kata prison mais obeta di solo faire mais bo keba ko ya mwana nzambe on za makasité en kota ndako merci to bouleverser penza ba donner donc héritier Watanabe ayele Virginie abinini tanga na yaki olobe na ngana yeli mutu est-ce que ngana lobe ko sous-estimer nga na ndenge ya logique des choses ya madoya na bati bebele héritier Watanabe aza na carrière le quoi ya Fabregas té Fabregas oui Fabregas a bête musique héritier aza na maison mère mais Fabregas patron orchestre mo boy Fabregas abimisi ba bina filé Fabregas abimisi ba vibrator yebisanga mona ni héritier abimisi donc la comparaison mo d'une manière musicale ils avaient un musical parce que Virginie Manganga sala rôle ya ki journaliste aboya ki peut-être ko bimisere argument wa ko bimisere tom se ngé déstabiliser na plateau après ça qui invité na respect ya apparemment Virginie ni a perdre contrôle T Virginie Manganga la bateau ba c'est une femme douce ngana na yoka na ba problème T c'est une femme douce
alinga toujours azanase ala tempérament assez parce que héritier Watanabe tellement que dans batu moko boyo ya collaborer na bango ba ebida ke non na ndenga normal akokene pe ko boya invitation Virginie Manganga na plateau na ye est-ce que ebi mais ce que héritier Watanabe ndima ko ya ayele Virginie on les a clair ils a bien clair qu'ayele Virginie mais ce qu'il y a pas ces juste rara au monde a bande comme sous ba journaliste invité à manquer respect la conscience na bino tout comme on ko sala un peu na plateau ya X Y mais bon yeux moi si que leur moi ya moquerie beaucoup mo se ko sala nango bo sepela nango bo kumisa mutabongo oh je comprends parce que carrière oyo Virginie Manganga za nango belé ba nango te parce que complexe oui parce que la sali pe carrière anini yebisanga papa me passe la carrière na ezani carnet l'adresse à papa ya papa me passe les années ça RTG à ça mission P à succès mission nini yango ya papa mupasu la succès oyo yebi pena papa mupasu la yela biso comme ça ton dima mais ma Virginie Manganga bana ba niveau ba papa te bango siko ba luka kaka lidusumo beka muta faire moko ko ya po ba on tubaya so faire azara un contre tous donc ba tout ba luka ka so za faire ba on tubaya na ba o ba kumisaka zawadi na ba o ba kumisaka mundela qui rigole ba on so tubaya. Et ça n'est pas cinéma. Parce que mon t'a posé question il y a bien. Moi tant que on vend dans la plateau qu'on posait ba question là ba invité. Donc ça peut par rapport peut-être il y a bateau, il y a public mort balanda bateau wana. Vous comprendre. Dans yoka parce que biso to tambola avec curiosité. Dans lukana yeba, bana changu, ba pensa nini pona wera. Bana masina bango ba loba nini. Na sali parallélisme. Bango ba lobi bango ba loyi bon. Pour peut-être question oyo ils ont réponse. C'est les photos qui n'est pas la personne. Voilà pourquoi Balobaka information sur les annonces sources c'était les rumeurs. Il faut qu'il ne coloque ba source ou les fiable pour na payer ça comme information. Tant Virginie Manganga yoki par rapport ya bateau balandaka ba mélomane ya bonne musique ba fan na bango tombo Hollande ba lobara boy bon ça la comparaison par rapport à boy bon le quoi on a occasion ya mbéritier il faut na lukana tout ne ba question est-ce que bon musique personne oui ba fan ya bonne musique mais or Virginie lobagi ba ndeko balandaka biso na nzela donc ba ndeko ya balabala dans le masolo ya balabala na bi ba ndeko balabala bateau balanda biso na balabala musique beta na kata ka ba chambre tin musique ebetaka partout yo okoza anze moment benanda kuna bino yoka ngote moyoka ngoka na nzela la ba rolekana bato na autant yoka wapi na balabala ti mutu tango yoka musique na bar azana ndaku na ye ana ndaku na ete yoka pe ba voisin ezana kata ndaku na ete batu balobaka batu wana baza batu tango bi bata balabala c'est-à-dire que batu balanda bino parce que batu wana bazala na kata elle ya soki est victime te soki ba bien soki hey la team wata bazala kunati bazala rappel na 4 orchestre ya madoté donc bateau balanda ka ba parlementaire des buto bando mona lelo ko mambone sila guerre ya Weranson na Jibem Piana to bando mona ba fan na bango bando sala ba parlement des buna ba débat wa pezara na ndako na ba balabala so so mutalobi na balabala mabe on lo balabala ezana donc yelo ye tomboka ki kaka po ba tsaki soki po nzé nzinzi to ba tuni ye kaka pou tonge kode na nzoto olo balanga bango asa te héritier Watanabe. Virginie pas qui s'est formé par rapport à stream, par rapport à Yamado et Koto Bem. Toi qui n'est ce qu'on a ba chiffre. Zela. OK. Ça passe hein. Zela. Donc voilà. Kolobaka de katigoro loba. Ngai moyena beauté yaya il faut utalaka. Total hein c'est important héritier sera dans la antécédent na ndekuna ba utenda kumoko il faut luka sisa ngokuna ya luka ko pota journaliste buzoba to permettre te voilà OK ah au mon ami ba cercle ni mascara 1000 combien 1 523 OK 1 523 97 OK 1000 toye sikoyo na héritier wapi héritier ban cercle ni BM oya banda beta lisola BM to longoli kudu ya mado to zika mascara combien 1 million 221 44 446 ce que sali parallélisme na bango mi balé mutaleki na ba final
mutaleki na chiffre likolo ezana héritier to ezana abeta lisolo BM parce que to zelega comparaison ya mascara na BM parce que to tia madote héritier aza abeta na ba commune abeta awa mais ya mado bina matina libanda ya mboka vous comprenez nango ayebi ya madote parce que tant ça ba comparaison ba biloko wana na yo moko musicien il faut qu'on yeba te omoni ba biloko musuto boya ngo ka par ignorance te Kevin ka parce que nazara na problème na omoni question mususu okona oyambi na plateau na so na moni peut-être que non terrain na ina okota te na biso Kevin no répondre ngote tous les cas oui ranson kutu ya mukolo papa na bango ba tune ba question ayana kaye na émission pour ayebeke ba ko tune na question sur kingana loko na zaka na besoin ko na polémique te c'est qu'il faut na l'accès penza que na besoin te so ba tune question sur kingana so ba lui papier le bic na za na personne répondre dans tous les cas pourquoi lui n'a pas fait ça parce que ayela ki Virginie ayebeke ba question moko za la loko la bande ko luko occasion ya kokitisa baninga na to ya kotumba yanga ninga profiter na plateau Virginie o lesi ko tika la kana bande ko ne ba musicien alinga dénigrer journaliste mais ndetinga leur permettre pour ba ça la polémique ba côté la héritier le baba fan ce sont des gens qui n'ont pas fait le journalisme ba yebi sans ce journalisme on en a boduga wana eza batu oyo ba sali la sentiment vous comprenez ba c'est la sentiment na temps normal sur au talibien c'est que nana boduga na Virginie ba na ba problème moi c'est au bat ba ebita bande ko luka rande ni obimela voilà. Armée yaba tout na biso émission na invité un message pour na bande ko nyonso ba chinoise nyonso ba ozela ko na ba chinois na pesa ba ondet message ni ba ozela netini bébé déjà sempiternel au depuis vana na kata libumuti le ko robota moi la te ezara azemi ah boniko Kevin ata ko tongo moi la bota mina 2 kg 800 so 4 kg 800 zemi ne comme la ba 12 mois te ya ye pena zemi comme na 17 mois depuis to banda compter 17 mois déjà ko ki pan moi non bota ba déjà tambola hein mais to lo babongo posemi o banda ba porta na libumu et bota raté ezaka photo et matikiti pape vie parce que mikolo pape vie combo pour la nini contrat et comme que na suka faut basa nini ba rénover bon bon contrat comme na suka bo yo ton okenda osam sala ba sinza contrat te non mais je crois ma dédicace déjà monsieur Sina. En tout cas, merci beaucoup Kevin Mohamed pour la confiance au pesa qui banderone surtout bolanda biso bisika to bete même abaku bolim bisika ka parce que eloko sami na maboko mutu imperfection ezanga raté na pesi bino ne surtout merci pour la soutien na bino continuer vraiment ko s'abonner au maximum na chaîne na bino Congo Source Télévision awa ne bisika bozora ba news ya bien grand merci na notre boss na biso la chaîne na je reste boss je reste ba mbote na ya wana ba mbote na batuni surtout ba nganga Francis Mavimpi babi les blancs meno mobali ya mama Adèle Bezwa bamboti na bino ya wana mboti na partenaire privé na nga moko mama Suzy mama na rite depuis Ivry na Couronne babi ye mikolo azaka na posa simba te na nga bamboti na ya wana voilà merci beaucoup pour la disponibilité et la famille nga ko boyela Kevin mission ta ata ku nazaki obela na mbeto hôpital ata na na rendez-vous na médecin c'est il faut na annulé pour na ya c'est logique. Babenga wapi? Oh. Na engagé na chaîne Kamok Afrique Centrale Télévision. Moudon ta beta li solo que non na salle la ke émission futa ngambo akosi. Na engagé na chaîne Kamok. Na contrat na mututé à part Francis Mavimpi. C'est ça. Voilà, c'était là, Nomi Yaba, une tête bien faite, je crois, bande de Belé. Moi par Nabango, par rapport à moi, ma solo, to soli, awa, je crois, mes amis plus, ma mouya Karine, Mokonzi, oh, lobby, les amis, non, c'est ça la magie, bande de Belé, bande de festoyer, déjà, surtout, chinois, chinoise, bande de lobaïté, ndeko déjà, mon agi moana, donc, magi déjà moana, aux amis, ma solo, bande de beta ma lobby. Lelo, tout le monde m'a solo changé, et tu veux te basculer les solo, tu vas basculer message, tu veux comprendre, tu es à mon, tu veux basculer. La maman peut côté na Karine Babé Bani. Ta page la maman na Karine Babé Bani. Eh, la maman bien encore sous ma mbote. Ah mon nige embrouiller mes côtés. Oh, il y en a bien on soutenu non mon clarté. Mais sur le lobby A, kuna na yo mon B. Si ko neti nga mon kata ya libunga, ah tu sais il faut abandonner. Ba soutenir likam oza ba cause bien obi ke batina na ba boutition na eza bien et puis que ceux qui na défendre on lelo lobi kuna toza quand même résultat mais on a mona que résultat ko zala te pe ko tikala ko zala te na bona na bimaloko ndoki
tous à besoin de citer na kata projet mabe na bendana. Merci beaucoup à Boss Joras Moni. Merci également à Romeo Mouchagno derrière la caméra. Merci à Washi Matondo. Merci à Yasmine Sakou. Je crois que moi Yangwana Yamwekimanga Sapu Sakou comme ça. Yangwana Kaka la patrona. Et merci également à Plamedimba qui was Agina Biso Pelelo et Fernando Basiko na Télémasio côté à Bisomo Yapale. Merci plus particulièrement à notre boss Joras Moni depuis ça. Merci également à notre patronne, notre patrone. Maman Karine Kolo Lomboni, merci à vous et merci également à Bandeko Bele parce que na Rabiso ba libanda mboka déjà message za moko Bandeko Bele o baza komi tungisa agence ni na rocha biloko pe comme na Kinshasa comme na ba oncle ba tata moi si Bandeko Bele bazaka wana ta musba ozela kolina par nanga agence za moko na kati ya Europe wana FB International babi papa na biso déjà Jean-Paul Mayat a déjà confirmé FB International agence comme ça biloko na sécurité nyonso ozala wana pona ko tchara biloko na binu comme agent ndenge ya Kinshasa déjà ngala mneto kabwani to mona nimba la sim avec un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien, bye bye.